bazai bakutani na mpoto basangani lisanga babeta isikie bana zai bayokani lelo na mpoto lisanga ya bakanga oya bayebie mama. Pourquoi elamu na mabota na bino bino bamso tozi susu libaku ya kolanda manaka ya Canal Congo Télévision na nzela ya émission lisolo ya banganga. Lisolo banganga ezali moko ya émission oyo emesedi koleka na kati ya Canal Congo Télévision. Lisolo banganga ezali émission na bino tika kolonzambe apambola bino bino ba téléspectateurs nyonso oyo bozuli bakwa kolanda biso na pesi bino nyonso mbote. Tika kolonzambe apambola bino bino bato vandi pemena na bitando na bino yike pona kolanda émission lisolo ya banganga. Lelo mubenga mina biso ya poko lelo azali bongo pasteur Papi Israël Tumba ya église la vision de Dieu kuna na commune ya Bandal mingi peza na avenue Bambala. Mbote musali na Nzambe. Mbote papa ranga Séraphin. Okoko pesa bato mbale to misato mbote obazuli bakwa kona na biso na poko lelo. OK, bato baza ebele na do pesa mbote nanga na bana nyonso église vision de Dieu. Oyo na Kinshasa pe na à l'étranger na pesa mboka mbote nanga na ba téléspectateurs nyonso odola da biso pe na Braza na Kinshasa pe partout. Je crois c'est un peu ça. Bien aimé tokoko banda émission oyote soki toko vanda ta minute moko mwa kimia te pona mulimo ya kondo Laurent Mosengo Pasinya musali na Nzambe papa cardinal oyo ekolo Congo ekolo Afrika touti kobungisa papa cardinal mulimo na mope mana kimia eza pasi biso pe na kati ya lisolo ya banganga tokotikala kobosana kayo jamais na musala makasi na musala kitoko oyo salaka na kati ya mboka oyo mulimo non peza mopema na kimia pe bosenga to mabondeli na biso ba oyo bakolanda ona sima balanda bobele kaka lokolo na yo ndengo obanda ko koloba obanda ko banga te obanda ko bundela mboka obanda ko bapote libota na Nzambe ezala bien. Pasteur Papi Israël, est-ce que ko koloba te loba moko pona kondo cardinal Laurent Mosengo Pasinya oyebaki ye? Oui papa, je nazoeba wana tozana no bana te mais tozaki na ba age te tozana ngo. Oui. Batonso bazoeba na eleko ya conférence nationale souverain. Nde sika toeba cardinal Mosengo je kwa nde sika penda ayeba na makasi. Sima ya wana toyebi susu musala mule nazo sala pona mboka ya Congo asala ki penda o lelo parmi ba makambo esali quand même que lelo mboka ikoma niveau ezali en tout cas chez libanga na ye Nzambe vraiment likolo akanisa ye amona ye bisaya na ye pe ganga na tina na ye en tout cas molimo na ye pe mana kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup molimo na ye pe mana kimia to présenter ba condoléances na biso na libota na pe na egliamba to église catholique mobimba ndenge musala Nzambe ayiti koloba molimo ya papa cardinal Laurent Mosengo Pasinya epema na kimia. Pasteur toyambio lisusu na kati ya émission na biso lisolo ya banganga boni musala na Nzambe kuna na avenue Bambala na Bandal. OK, na avenue Bambala numéro 17 na Bandal na église vision de Dieu o wapi Nzamba pesinga na kamba musala za kitoko makasi. Je crois totiko sala 30 juin totiko sala 60e anniversaire na biso ou bien indépendance na biso pour na Congo. Je crois na ndenge na message ko sala milulu chaque fois na sala ki thème nanga o ezoloba Dieu au pouvoir, Satan dans la démocratie. Je crois il est qui toko makasi na taki pe na émission na bino awa na CCTV na lobela ki pe makampo na indépendance ya mboka. Est-ce qu'on a préparé milulu il y a 3 jours et ko sala vendredi le 30 juillet awa et ko suka dimanche le 1er août. Thème nanga kozala 2021 ne passera jamais. Eza année eza édition nanga je crois kozala 11e édition depuis na bandi thème oyo na kosala siko 2021 ne passera jamais. Yango nazo senga ba téléspectateurs bana Nzambe bazo yolanda. En tout cas mikolo wana basanga te. Je crois eza musala moko munene milulu moko munene makasi oyo tokosala na kati ya vision de Dieu. Je crois c'est un peu ça.
pourquoi thème maman na thème bongo 2021 ne passera jamais? Pourquoi poni thème wana? Et donc inspiré Saint-Esprit ou bien comment? Papa Séraphin tango benga nga awa. Obenga nga lokola politicien te. Benga nga lokola nganga nzambe. Voilà. Yango nakosala eloko moko te soki nzambe na yo ayebisinga te na sala. Je crois depuis 2010 oui, Zamba lobela kingai na thème wana ya ne passera jamais parce que édition na ngai liboso ezalaki na 2010. Zamba lobeli ngai Israël Papi Tumba chaque année na fin de l'année ba décembre novembre tout ça ba veille de prière tout ça ba prière ya makasi po tokota na ne asika Papa Séraphin ozoye bango mara sikotan tokota ba kati ya ba service wana et comme agake to senga kanzambe po année zobanda muto na ba projet po na année apa projet biso tozana ko na année mutu pe nzambe pe azana ba prophétie o apesa ka biso po na année apa ba prophétie ya nzambe eza pe lisusu na oyo biso moko pe tozaka na posa tosala ozomona yango sikonde nzambe alobela kinga tant tobandaka année oto sayelaki ba veiller ba le 31 to sayelaki décembre mobimba na kati ya koluka nzambe tokomisko na année wana et comme que tobosa na kamakambo onzamba lobaki ou bien makambo biso moko tolobaki na nzambe ke année oyo tokosala ndesko nzambe ayebisaki nga kete esengeli nasalaka te moko mpona koéveiller conscience ya bana na nzambe sur base ya bénédiction de l'année parce que année nyonso ezalaka na bénédiction na ye ndesko na kati ya 2021 ne passera jamais tozosala kobanda mois ya janvier kino na mois ya juin tozosala 6 mois consommé oyo tozobenga réflexion nazolinga nzambe ayebisi nga na faire réfléchir bana na nzambe ezaka mpo na nzambe te ata bahomme politicien ata mokonzi ya mboka ndenge azali ata bapoliticien nyonso ata bahomme d'affaires ata bato basambelaka te toconsomme déjà mois ya janvier ntina mois de juin ata Papa Séraphin yo moko sikoyo banda kotala eloko nini osali par rapport ya oyo nzambe alakaki yo par rapport ya oyo olobaki na nzambe par rapport ya prophétie oyo olobelaki yo ozomona nde sikoyo na katikati ya année tosalaka sikoyo teme wana mpona kotala 6 mois consommé kotala nini déjà okomi na niveau nini après ça maintenant nde tosalaka mpe 6 mois entamé 2 mois ya 7e mois de juillet ntina décembre mutu nyonso azwa décision tobengaka 6 mois de décision afin ke atelema mpo année na ye eleka te asimba lipamboli na ye ou bien prophétie nzambe alobelaki ye ekokisama ndenge nzambe alakaki ye nde mosala yango wana papa ndika bazutunaka moto balobi me nazoyeba nasoni ya papa apres na nga Tony que je salue en passant nalingi mingi Est-ce papa, pasteur, un docteur Tony. Et puis papa, maintenant, cela veut dire que tu es en 2050, 2021 aussi, la rationalité aussi là. Parce que le sur base, il y a bénédiction de l'année. Et puis, ils thème sur la foi. Foi na biso na autodéclaré qui pour na année. Je crois que c'est un peu ça. Nakati bandeko balandi to candidat wana de 30 juillet jusqu'au 1er août. Biso soto kutana na Avenue Bambala na bandal numéro 17 ngabi na salon. Ah merci. Na salon na dimanche na osala effort. So na uti matete mbala moko. Dans un taxi mamoko na bandal la tia kolonzambe a Pambolo. Merci pour la baptême kitoko pona kolendisa vraiment bana na nzambe. Oyo basa kolanda biso na butu ya lelo na kati ya émission. Bakisa oui. Année au 2021. Oui. Poko ndamboka lo bakisa année. Nangam no poser mituna. Oui, dans mon penate oyo toto kabola. Alors bakisa année d'action. Siko awa to komi déjà na mois ni. To komi déjà na mois de juillet. To consommer déjà katikati ya année. Siko mo ndamboka pe akotala na gouvernement na ye. Hein? Bien que papa ya papa ça me koti karaté mais en général déjà année de décosi là est-ce que action ngo esalemi ozomona ça veut dire que ça thème ko do faire réfléchir mutunyoso afin que mutunyoso de décision pour être oyo la kaki batu oyo penda à attaque déterminer ça là année de kate esalema pour année zobanda to banda makambo ya sika tozongela ka même chose wana te c'est ça le problème yango wana mais pasteur tika kaka nana zo pe na kati ya maloba na oza koloba to mona ka mingi année 2020 boko ba mi année ya progression 2021 année ya prospérité oh boy année ya succès mais qu'est-ce qui fait que bana na nzambe boza ko kamba la plupart mi ba ko tika ba pauvre progression ezata na kati na bango ça dit maloba oyo binu bote ya kabango ba tiaka ngona misala te ou bien ezalaka nini bo flataka bango mais en réalité pe ça bongo te Papa Séraphin na ebité mutuna na yo eza un peu vaste eza vaste
nayebi te ntango toloba bana na nzambe bazoprogresse te na ndenge nini parce que ndenge nauti koloba awa teme oyo ezoede mwana nzambe nyonso ayeba aprogresse to aprogresse te. C'est ça le problème. Progression dans le domaine ni parce que par exemple papa Mouron Nzamba kozala wana alibi ke tenga il faut nazwa grade na CCTV ozomona siko soka zui grade wana a progresser te ça progresser progresse soka azuite ça dépend yango tozo sala temo c'est important makasi et d'après on a ko faire réfléchir bana Nzambe ke ozuite ozuite ozo comprendre yango ne yango wana tokolo baté en général ke bato bazuite bato bazozwa lipamboli ya mutu ezo dépendre na kati ya etuluku ya bato te mais ezo dépendre na mutu na Nzambe na ye yango tozosala yango boye mpo totalisa bato bon Nzambe ba comprendre est-ce que certainement na Nzambe aussi te on doit comprendre c'est ça le problème mais moi je te rassure que te bato eza toujours na bato bazwaka échec na bato bazwaka réussite on doit maintenant nation ekozanga te eza kaka parmi na kati ya année il y aura toujours ceux-là qui vont échouer et ceux-là qui vont réussir maintenant biso ntango Nzambe epesinga terme lokola mosala Nzambe et d'après na aider ba oyo baéchouaka wana ba oyo vie ekoma mpe na yezekomaka de l'échec en échec ntango sikoyo bakopusana ngande na ndenge Nzambe azokambanga mate ya kopesa mpe losambo tokosalela bango et puis nazoprofite nabenga bato nyonso oyo bato vivilaka ba même vie ndenge oyo tioloba wana bapromese ya chaque année yango esanjaka te na biso bango baya tokobondela Nzambe ya biso aza Nzambe arataka te cette fois-ci cette année ekochange yango je crois c'est un peu ça. Cette fois-ci ekochange ndenge pasteur Papi Israël Tumbalobi mais baprophète boti okosa bato ma prophétie baprophète na obondela bino na kombo na Yesu boti okosa bato ma prophétie pas bolaka bato makambo ebele bino mpe bato lelo borendre bato ba incrédule non yaka kozwa yaka boye namona yo boye namona boye anesili amona ote yaka na église na kobala anesili abali te yaka na église na okende poto ake poto te bino ba prophète na kebisi bino na kombo na Yesu botika we lotoke ngai na kondima oloba bongo te okay parce que prophète Nzambe oyeminga lokola prophète ba prophète ozoloba eza ngai to eza ba prophète wana et puis soki ya solo prophète aza ya Nzambe comment kokosi yango ngalobi passer d'Israël voilà côté Nzambe likuta eza te o basakola Nzambe bazoloba nde yango wana likuta eza te OK passer yo bande toto kutana passer Papi Israël akaboye mais ngala kebisa ba prophète à lokuta oyo batu olina baboyende ba prophète ya lokuta loba na précision parce que tout monde lelo tant que to delega ba émission na bino et da poto bongisa makambo ebele oyo bato basimbela kabongo omone muto zotia na kati na bus akomi pasteur omone muto azana bible na maboko akomi pasteur non ce n'est pas ça omone muto aye azangi likambo kulia na ndako azana mbongo te akomi pasteur tokena bangomba tomonaka ezana bato muso moni afangi na ngomba ye akomi musala prophétie akomi musala na ye azana musala muso asala te il faut kaka azala wana apesa bato ba prophétie po azwa mbongo muto abongo yebisa ngai ekozala nini ako banda ko formuler d'expérience na bango yango nalingi oloba ba prophète ya Nzambe baza soki prophète ya Nzambe alobi akoloba ainsi dit l'Éternel makambo Nzambe akoloba na ya loba et puis prophète ya Nzambe soki Nzambe alobi ta koloba te yango moni atata tsaka na yo émission na kati nesika o na yaka mikolo nyonso te. C'est quand Dieu me parle. Début de l'année. Ah. Qui ne s'appelle plus les 7 mois. Et puis, il y a un endroit où il y a un minga boy pour nous un message à Sika. Autant mona. Et puis dans un petit conseil, na basako nzamba basai na nzamba. So ki nzamba lobité, to lobate ka lobi. Vous comprenez? Yango tant tozo parce que papa a raison. Message que tout le nzamba lobi, il faut se confirmer, il faut s'alémer. Papa nzamba ba ko ben crédit ka pour message au papa. Il faut te dire la vérité. Non, yango tozo bongisa parce que yo soko sa nzambe. Tokote les mélotes parce que biloko yo lobaka et komaka. Mais il y a des gens les lo oyo je vous dis sincèrement que parce que to sala kati ya batunga la mupandisa on peut na pasteur to ambaka batoke ntokena une église wana pombo mais to suite bato pesa mbongo na biso to soba bilama mais suka masoro to sur le côté yango mo modèle le prophète to zo kebisa dobi batika ko pebisa bana nzambe il doit toi avancer pasteur ngana osenga bana nzambe bayeba d'abord que nzamba sala pona prophétie nzamba sala pona lobana ye lipamboli na Nzambe eza na kata prophétie te
lipambo na nzambe eza na kata liloba na nzambe bana na nzambe balinga nde liloba nzambe soko tali bien lelo ba église oyo eza na parole eza na bato ebele te ba église etondi ba prophète na prophétie eleo ekomi siko bato batondi pourquoi peuple ye moko nde azomikosisa peuple ye moko nde azomiktamwisa mabe ntango prophète alobi ke azosakola église mpe ya nzambe ekozala basé sur la prophétie te église ya nzambe il faut ezala basé sur la parole de Dieu prophétie eza bafait secondaire ya Saint-Esprit oyo ekoki koede bato ozo comprend eza enseignement monene nakopesa yango awa te mais nazosenga bana nzambe balinga d'abord liloba ya nzambe et puis yo mpe mosakoli oza na bisakoli na nzambe okozala te kaka na bisakoli ozangi koyeba verset biblique te il faut oyeba d'abord parole de Dieu et puis ntango ozosala mosala wana parce que ntango toyebisa bana nzambe ke okozwa nini c'est ça le problème okozwa nini eloko liboso il faut toyebisa bana nzambe d'abord il faut koyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi c'est très important et la parole de Dieu elle-même c'est ça la prophétie par excellence Jésus était prophète il était la parole. La première prophétie, c'est la parole de Dieu. Là, je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui me suivent en ce moment. Pour na kokoye na mabungate, parce que na kata ba prophétie wana, tant tu kolbimisa na yo ke za batu basa ya nzambe te. O nzamba yebite, nzamba tindite, parce qu'il peut dikabo nzambe te. À cause de ce penda, ba giri na ye, ba kisi na ye, ba biloko ba benga ba comme so ma tuna, oyebi biloko wana. Yango moni manzambe bazomi ko sisa bango moko balinga des paroles de Dieu, prophétie ekoya. Mais à la base kaka prophétie te non, il faut la parole de Dieu. Nde ekosala ke moto a changé, nde pe ko pambola bana na nzambe ya sens wana. Parce qu'il faut se dire la vérité, le oyo pe message pe ya repentance na l'église comme rarement, ba lingi souvent message ba repentance, ba lingi ba délivrance, ba lingi ba prophétie, tout comme ça, il faut dire pourquoi tout cela pasteur. Yabana zolo ba ke passage na biso na ba émission na bino. Ata tozolo wa minute ebele te na muke wana peuple na nzambe ba meka comprendre biso bacha pedito bayoka makambo tango Jean Baptiste azoya pona ko annoncer Christ alors avec un message il y a repentance tant Christ ye moko aye abandi koteya ate message ni repentez-vous tant Christ akei atineli biso molimo monsanto ele monsanto na baye ko ni ba Pierre o bayambaki liloba na nzambe bayambaki molimo batiaki liloba ni repentance. Si vous avez il faut tout repentance. Et puis, la prophétie n'est pas vraiment sous-bassement ou bien basse. Il y a bénédiction à yote. Papa, c'est la fin. Pas ça qu'on est là. Mais ceux qui ont eu le temps, ils ont été Nzambe kolo bisakoli o akokisaka bisakoli akokisangote. Cela veut dire que la vraie bénédiction ce n'est pas parce que Dieu a parlé, mais la bénédiction c'est parce que l'homme à qui Dieu a parlé s'est repenti. Il a accepté de marcher dans la crainte de l'Éternel et dans la vie de la sanctification. Vous comprenez? Ok. Parce que parce que il y a repentance. Il y a prophétie. Papa, ceux qui les lots, ils ont la prière à Kobenga na bademo. Kobenga la moto. Et que yomoko, zamba kati na yote. Et comme makelele. Et comme makelele, yango zomo les lots pena to un problème wana serré ke bana nzambe oyo bazomi pesa mingi na ba prophétie. Prophétie za mabete ngana sabolaka. Prophétie pambola ngama kamebele. Prophétie ne meminga na chaîne yo yebanga, isa prophétie. Mais il faut que ça lango na ndenge moko ke ezala en première position te. D'abord c'est la parole de Dieu. Nous devons d'abord être enseignés. Nous devons devenir des disciples de Jésus-Christ. Hein? Koyeba iloba nzambe kofana na makolo ya ba sala nzambe bantoma ndenge Marie na Bible afandaki. Vous comprenez? Marie afandaki na liloba na nzambe. Wana ndeko na Martha sana kati ya kolamba. Martha tungisa me alobi na Yesu me koma yo kondima na olamba apo yo lia ngape na lia biso yo stolia. Me otiki Marie afandeli yo kana makolo. Biso lobaki na Marthe. Alobi Marthe. Si tu savais que ta sœur a choisi une part nécessaire que personne ne pourra ôter. Marthe a dit, mais tu as la koufaki. Parce que mais nata pasteur. Nata pasteur. Ya mwe siko tanga la koufi. Mario abana ikozala na makambuka ya basa kolela ngai. Makambuka ya kete na lamba tolia. Tamuke na prière, et dit parole de Dieu te awoli so ke kuta na Yesu. Akanisa ke lokole so yambake na ndako na ye. Voilà. Nde wana ye ako Yesu akobikise po na ndako. Na isa bana nzambe Yesu akosala elo po na
pour nanda côté pour nambongote pour na forester déjà kusali là pour ça soka kuti kati na lo banza meza dans Marie aye o ya fanaki na makola yeso banda ko lo banza bible zo lo bani Jésus pleura allez pour parce que Monique était oyo azali lo bananga kati na ye oyo abana abuyaki makam nyonso pour na koyoka ngai ça le problème. Dieu va nous exaucer non pas seulement pour la prophétie peut nous aider parce que Nzambe mutaza na doya prophétie akomona makambo ko yebisa yo mais mutaza yebisa makambo wana soko tamana ko banga Nzambe te Nzambe akokisa makambo na kati na vie na yo te. Je crois c'est un peu ça mon papa. Mon frère tia biso na nzembo wana ko simba to pe malano mamuke tia biso na. Il est temps que le pouvoir de Dieu règne sur les pouvoirs des hommes. La théocratie. Dieu a toujours un sauveur pour son peuple. Fachi, les choix de Dieu pour le Congo. Dieu me dit de prophétiser sur ma nation congolaise que la délivrance est déjà là. Oloba malamu kona mboka na biso tota tolelonga kone kolo ya Kongo banganga na Nzambe bosakolela mboka basambeli nyonso tosambelela mboka bino bakonzi olinga peuple biso pe peuple tondima bakonzi na biso gouvernement tunga peuple basali na Nzambe toteya liloba na Nzambe Bible eza monene toloba malamu mpona mboka na biso totatolelonga elongo na Yesu yaya na kondima tokolonga Congolais tolingana etondimana ne mboka na biso ekobonga Congo ekobonga RDC tokolonga la justice otombola mboka na armée la Congo, pas politicien bongo la mitema, pas chroniqueur botika polémique, kuna na weze botombo la mboka ba artiste boko bako sunga mona mboka na biso totatolelonga elongo na Yesu yaya na kondima gouvernement Sama Lukonde, je peux une bonne chance. Mboka et nos élèves. La chômeur, le poléma misala, pas fonctionnaire, le foot à ma malame, population, donc comme élengi, pas étudiant, inondé, Congo ya lobi. Nakobomba jamais pour la mosala pour na mboka Congo mboka etonda diamolo etonda iranyume fone flore bibale monene boye zamba lola zwana yolo kimwe toloba malamu mpona mboka na biso totatolelonga elongo na Yesu yaya na kondima tokolonga Congolais tosapela tozana kisi mususu te soki losambo te tokala Yesu sunga Congo sunga Congo kumema muku baba ousima shaka bonga sunga Congo yako sunga bana Congo toleli itango nini Yesu sunga Congo Maman Martha Kassanou yebisa mokozi papa alobaki le peuple d'abord. Chaque chose a son temps, il est temps pour souffrir, il est temps pour réjouir, il est temps pour la guerre, il est temps pour la victoire. Aujourd'hui nous Congolais, nous ne faisons que souffrir, nous ne faisons que gémir, nous ne faisons que mourir, nous ne faisons que brûler les larmes. Maman Denise Nyakero Tshisekedi
Nzambe kosala bolamu Nzambe nde afutaka. C'est la déclaration d'Ézéchiel sur les ossements desséchés. Congolais, lèvons-nous, travaillons, soutenons nos dirigeants, tous derrière les chefs de l'État. Tosala bilanga, totika détournement, totika tribalisme, tolata nationalisme. Congo et Kobonga. Merci Monstre na kati billion sobolandi nzembo wana pasteur yo moko elongo pe olandi pe nzembo oyo Monstre la théocratie Congo et Kobonga. Amen. Congo et Kobonga. Oui, la parole ma prophétique. Oyambi musakoli. Oui. Nalobaka nyonso sote. Soki Nzamba pesi ngande na ye. Tango benga ngake na isa papa Nzamba lobi est-ce que nayaka? Nayaka te c'est qu'on a un message munene o ezoloba la théocratie Congo et Kobonga. Yango moninga na ye a. Congo et Kobonga. Donc kino lelo Congo bongi na nte selo yo. Bo eza futur hein. Et ça le te be ko salma Congo et Kobonga. Papa Séraphin. Musalo zosala o zosala mutuka na musalo. Ngam na posé ma ah, odomona. Webi banyongo tiki na ndako ndenge ofanda. Est-ce que ndenge zosala musalo na pasi. Moi to kota mambebeleza te. Siko Congo ebongite na nebongite. To yebi biso nyonso ke na kati ya Congo kolela eza makasi. Dollar eza komata. Savon est comme 800, 700. Liqueur est qui 250, comme 600 francs. Maï passi, courant exact, transport exact. Si vous avez un retour dans la mouton avec papa, pour moi, bon, nous te, yo, au fond de la Congo, te. Vous avez la ville, ça va. Vous avez le Congo, et le Congo, il y a des difficultés ma casse. Quand on dit qu'on marche monté, que ceux qui ont lobby bongo, na bangi mokonzi na bangi ba kusala nga bote Congo eza bien te ba konzi il faut ba comprendre ba bongisa la peuple na biso mboka eza ya biso voilà biso na bango eza ya bango mokote mboka eza ya biso nyonso ba konzi ba to vivre ba vie ya malamu mais ba sala pe que peuple pe a vivre pe bien malamu eza nango vraiment tina te soki lelo oyo bino bo songi peuple te ou bien bino bo tikeleka bino bo vota na mituka bo mona mbongo bino bana bakende poto bino bana bazala balia mais vous devez savoir que batu bazola lanzala vie comme passe mbongo eza passe Congo il faut ebonga yango na kolela nyonso ya peuple congolais o biso nyonso toyebi oyo Nzamba lobela ngai apesinga mission ya prophète de la nation oyebi depuis année 2020 dans nzembo ya coronavirus oyebi yango madame savez ni ya ndo moni pour prouver que Nzambe na bisenga mission ndo moni sikoyo après corona abandi nanga makambo susu nzembo na mbete da théocratie lingelo bani c'est un message fort pour dire à tous les peuples congolais que c'est un pouvoir qui émane de Dieu. C'est un pouvoir qui émane de Dieu. Cela veut dire que dans le moment où je parle avec comme étant Moussa Nzam. Et je déclare sur mon pays
ndenge Ezekiel a déclaré nzambe alobi na Ezekiel déclare yango nazoloba penda soki eza na bato oyo bazolinga te mboka ebonga ta eza ta ya nzambe soki eza na mopepe moko ezosalaka mboka ebonga te ta eza ta ya nzambe nzambe akosala ke mboka ebonga ata bana Israele toyebi bango ezalaki na kati ya bowumbu pendant 400 ans ti 430 ans oyo nzambe alobaki bakosala 400 bakomi na 430 ezalaki lokola Congo oyo mais finalité ya peuple wana babimaka na bowumbu te ese nzambe akoswaka Congo monene boye bajama baor babiloko nyonso apesi bakuifo banini bacoltan ezosala makambo ebele na bamboka bapaya mpo biso bakongole tosila kaka boye tobénéficie te ata génération ya biso ya bana na biso bakoya Congo ekobonga papa tokovivre na kimia kaka ndenge nzambe azwaka motu mwindo akomisi ependa président na États-Unis kaka ndenge nzambe azosala makambo ezokamwisa na mokili lelo mboka oyo c'est le temps de Dieu. Dieu va s'imposer dans ces pays afin que Congo na biso ebonga. Yako na lobi Congo ekobonga. Ne m'a dit, il y a bisa peuple congolais. Bandi make Congo ekobonga. Avant message ya Congo ekobonga wana biboso ya nzembo na ngai bandi ko batesete ba yoki yango bien. Nzambe bisinga deuxième message là que bato baloba malamu pona mboka papa Séraphin. So itolingi mboka na biso Congo ebonga ko banda lelo bozo ka ngai. Ainsi dit l'Éternel, to banda ko sakola malamu pona mboka. To banda ko loba malamu pona mboka. Webi combien bato bazaka kaka mboka ekobonga te. Pourquoi bazana peine a raison? Parce que pas si papa eleki. Nazana répétition na église kuna. Ngana ke matanga ya mwana nanga nde na utia. Na utingomba fatigué. Ba be ngana ba na église papa. To ya to sala répétition mais balebi courant banda lobby ezate. Siko na utingomba na ke ngomba wana zaki na mbongo te. Siko il faut bana basala répétition pour na nzambe na basi ko mutu pasi yake il faut kuluka karibira. Anta ta il faut na permission. Odoma biloko nyonso wana. Ya muni tanga ba komi coincé na ba souffrance wana. Nde bakomi koloba ke Congo ekobonga te ba perdre la foi mais ngalo ko nza mutu a foi kana zo ibisa batu ke to cha foi to déclarer malamu pona mboka na biso to ba malamu to banda ko sakola ke mboka na biso ekobonga moloba na biso wana ekolata nzoto nde to mona mboka ekobonga ta ezata ya nzambe mutu okanga sumboko azate to tele sumboko azate ona so yana makanisi mabe pona ko bebisa mboka na biso ya Congo pona ko sala kaka peuple banyoko ama ndaba ko pesa sunzela te je crois c'est un peu ça nzambe akotika zusu nzela te na kati bandeko balandi parce que nazo komona yo wana mosque zong sana no ma besre wana tozo mona dia na tenir FARDC et la question de notre combat et bandi oui na kati nzembo na ngai na pesa message FARDC wana d'abord na do pambola mama na biso Denise Nyakewa parce que elamba wana tolati eda elamba oya lataka aza mama première dame ya mboka alataki elamba wana pona ko soutenir combat ya est soda na biso pona bitumba ya est yango moni nzambe pa ebisanga ça va eda idée ya malam biso pe to salaki effort que tozwa teni wana parce que nde so tali pe na kati ya mboka na biso eda teni oyo vraiment so que na ba wenze partout ba polo ya vers wana eza susté et j'ai compris que peuple ba mikoti na kati na bikambo wana na biloko na zape artiste révélé par Dieu que j'ai dit cette tenue là tout ça na ngo clip pour na soutien ya FARDC parce que na kati ya nzembo na suka tozolo belikamba FARDC FARDC tokolonga ozo comprendre so tali pe kuna na est nga na sakolaki ozo mana bendake bitumba wana azo récupérer ba terrain nyonso j'avais déjà prophétisé yango moni ne musala to sala yango wana yango moto lati teni wana eda pour na soutien ya FARDC basala nzambe de bazo soutenir mboka na ba prière na koyema neto yembi yango to lati pe elembo wana pona ko sesa ke toza na kati ya ko soutenir elongo na basoda mboka ezwa victoire na bitumba ya est yango FARDC population congolaise aza sima na bino bobunda na yebike nzambe akolongisa bino pe peuple congolais mobimba tout ça ko tala toujours clip wana est-ce que oza financé na nani papa Séraphin je crois bandana bandi osala makambo na ngai naza financé na motu te oyebi ke je t'avais dit que nzambe alobeli ngai oza témoin na coronavirus na mboka Kinshasa je suis le pasteur wa telemelaki corona na ntango wana oyebi ke soki otali ba etando nyonso ya ba TV ezalaki na nzembo na ngai ela bato bakanisaki bandaki kobanga peut-être bayembaki te basali na nzambe bandaki kobondela quand même
Mais Dieu m'avait parlé, ça faisait un corona. Et c'était dans le temps, il y a confinement. J'avais dépensé beaucoup d'argent pour la mission Yanzam. C'est Nathalie qu'il faut que financer un pasteur. Vision, tu vas comprendre la facilité. Attends, dans l'église, na biso. Si tu as une vision, na ba nanzam, ça passe. Et là, on a une secrétaire, dans la biso, na sala. Tu as regarder na ba TV, na bino, ba mona raté. Depuis na bandaki. Bazo ben. Pas mon ba na biso ba bengi. Bokolope, bako charge, ba na biso ba charge. Si on a une émission qui est une émission, ba ko benga yo. On m'a dit qu'à partir mission yo. Mokonzi moko akozala toucher na mutema obenga. Non, eza musala to sa neti nzembo na uti osala, soko tadi mala. Eza collection koza pesa na bolingo pesa ya mboka ndenge kolobi oza na posa pesa Congo ebonga pesa. Eza 6 minutes nzembo wana. Mais dépense ezui pas moins de $1,500. Pas moins. Bato bazoyemba bayebi. Oza mwana kolata biloko to lati wana ko dépenser studio ko zo penda ba musicien ya bien. Pour nzembo ezala bien ko futa bato nyonso wana c'est. Mais je le fais pour mon pays parce que naza pasteur na dit que biloko nyonso mokili tozana nango oyo ata nazwi ba immeuble nazwi ba avion nazwi ba suka ezaka diwa mais eloko ekolobela nga liboso nzambe eza bonne œuvre eza na tana zela basunga nga te nde naosala soki bango bakomonaka ete tokosunga pasteur parce que oyo eza purement nzembo mboka. On appelle ça chanson patriotique. Ce qu'on t'a bien na kati na ebandeli na lobby. Dieu a toujours un sauveur pour son peuple. Voilà. Fachi, le choix de Dieu pour le Congo. Vous comprenez? Est-ce que il faut que Fachi a mon nom? Il faut que Fachi a ben non, moi je fais ma part comme Dieu m'a parlé de le faire. Vous comprenez? Na lobby to lo bamalam. Na kati ya lo bamalam moi na mo na lobby. Maman na biso Marthe ayebisa papa. Ayebisa maman Marthe ayebisa papa Félix. C'est Azamwana et pas maman Azamwana. Ayebisa mwana ke papa lobaki le peuple d'abord. Ozomona nzembo nanga. Pona bolamu ndaba ebisingai na lobela bolamu ya maman na biso Denise. Tomoni ndenga azui ba bourse pesi bana ba voyager tozomona. Yango passe demo yangezo loba tolo ba malamu. Otu akotuna lobi ke pasteur comment tangi ouais. Non. Nzembo titre ya nzembo eza toloba malamu. Na nzembo nanga na lingite batu o bazali ko swana na lingi yango te nzamba ibisinga bongo te naza na message ya kimia na message ya paix yake mutu na mutu nyonso apase le faire sali malamu to betele maboko na pe na sali malamu betele nga maboko oko na pe sali malamu to sali maboko dato na nzembo nanga na lobi di kambo na lobi Congolais to lingana pe to ndimana. Ce qui manque dans le pays c'est ça. Ce que vous avez déjà na partie X voyons ni ma partie Z exact. Nous sommes partis de deux autres mabe mais mboka ko bonga ndenge c'est là pour mboka na biso bonga et sengeli tondi mana peto lingana et surtout faut que les melali comme on a tribalisme surtout ça mais les lots de sala yo ebi kaka muta wemba bo muluba muta sala bo muluba na mwana ngamona église na mona ka soki ba message to mona message mabe bi ma message to ya mabe wana pona mokonzo komona ka tindeli ngai ozomona pourquoi ozomona tana na oseka na bite kati na biso aza tosambela mais tendance ezali babiloko nyonso wana il faut tosilisa yango yango na tukoyemba na nzembo nanga na lobi toloba malamu mpo na mboka na biso totatula elonga mpo na ekolo ya Congo banganga na nzambe tosakola mpo na mboka basambeli nyonso tobondela mpo na Congo bino bakonzi bodinga peuple biso mpe peuple tondima bakonzi na biso gouvernement sunga peuple la justice tombola mboka armée bondela mboka bakroniqueur bino bakroniqueur omona so nsanga mingi opeja nga makasi yo surtout yo ozo makambo bible na nini ozo lingo compliqué nga bakroniqueur totika polémique na bino ezobebisa mboka makasi nakomona lekia na lobi likambo moko bato bakei interpréter yango ba photo batie ebimelinga lobi kuna ekomelinga ba problème na basala nzambe mususu ozomona biloko wana ezoboma mboka na biso pa Séraphin yango itambo sala ba émission il faut que ça na ba biloko ya bongo tolobela yango efuije kwa nzamba kosunga yango moni musato sande yango wana tolobi mboka na ngai ekobonga te ekobonga parce que nzamba ibisa na Ézéchiel prophétise c'est ce que Dieu m'a dit na prophétiser nalanda nyonso nazomona te nalanda omoni te
c'est pas émission lelo to kongo ko bonga to moni quand même que balobeli ke bio avion et kiti ils ont ça les sengo et ça kalaté biloko nyonso balobela ki vivre frais il faut ekita c'est ça to moni baso to moto to ndima makambo wana mokonzi mboka to moni pa longo ke est to ba ka ko kende te ma ke est to critiquer te to ndima yango to comme nan to komi na time ya ba nini ya ba élection te to se concentrer dans biso nyonso de façon que d'abord peuple là zo eloko kolia et kola masango sani ekita to longo na ba intérêt na biso na ba parti politique vous allez tirer dans mon côté total quand même intérêt ya mboka intérêt ya Congo on a vraiment que mboka conscience ya mutu nyonso et ça là o azana apport ya ko apporter à apporter moninga sali malam commissaire malam moninga sali mabe ko sala mabe te me reprocher ye soka boy sambela pona ye pour la mboka azana kata pouvoir ninga zo kamba a sika o sala mabe to pese conseil to lobela ye soka koyoka te to bondela nzambe ke nzamba simba mutema na ye ye mutu abisa imboka na mboko nzambe c'est ça bongo te ode to bonda to bomana ezana tina moko te je crois c'est un peu ça bandeko balandi ya Canal Congo Télévision mabele akitoka kolona yango a dépassé plus de $1,500 pour na kosala clip oyo dozo mona ke mutaza pe na souci ya mboka na ye ozo mutaza na besoin penza ndenge ye moka prophétiser bi Congo ekobonga c'est vrai Congo ekobonga liloba ya suka oyo bana na nyonso to itoloba nini bana nzambe bako ko retenir pona poka lelo parce que na moni moro nzambe akomisa biso dia sinke to mokene na suka na nzambe amebela koloba na mutu na ngai ena na osenga ba peuple congolais ake to lingana pe to ndimana liwa eza mingi na mboka na biso katanza menda zozo wa biso eza maladi ya corona eza nini me makasi na biso na nyonso eza kalosam to bondela nzambe Congo yango yako bonga batonso basina Congo to bondela nzambe peuple mobima Congo to sambela sur l'esprit des morts dès qu'on a kosenga to sambela sur l'esprit des morts to temele molimo kufa etika mboka na biso to sito kufa ki mingi na kati ya mboka o to sito na ta kufa les sous tama to bazo kufa esa les sengote voilà to ko kunda mikolo nyonso ekomi ko mboka za kaka na il faut akunda kaka to sunga mokonza mboka na bokonzi oyo azana ngo na délai na ye pa ekosila bato musu bakoya pe mais na tane to sunga ye to sepela na malheur ya moninga te to sepela te le manière ya peuple congolais te to bondela pona esprit de mort basala nzambe to sambela to telemela yango ekende bisika bikauka to lela mawana nzambe parce que to kufa déjà ebele to kufa susu le lobo ete nzambe asunga biso totondi obotondi bandeko balandi ya lisolo ya banganga na kati eza pe lisolo ya banganga boyoki elengi nde ya lisolo ya banganga tika kolo nzambe apambola bino Hervé Gola bisika yo zwami bayebanso bozui libaku ya kolanda biso na poka lelo tika kolo nzambe apambola bino na bimu byangami na biso ya poka lelo azalaki bongo pasteur papi Israël Tumbaya église la vision de Dieu kuna na Bandal numéro de téléphone au kopesa OK mais au téléphone na biso ezali 069 659 ou bien 096 fois 659 et puis 089 77 13 962 089 77 13 962 en tout cas dans l'accompagnement nanga moko totambola na émission mikolo yo na nomoni ete mama na biso femme en tout cas que bisika azali nzamba pambola pamboli papa na biso Tony Nyakero o azali vraiment azali docteur nzamba pambola pe susu mbote nanga penda na balandi nyonso balingaka biso o ba se sota conseil na bino pe ndenge quand même bozimaka biso to ya botolo baliloba nzamba pambola bino biso nde totondi obotondi tika kolo nzambe apambola bino so bosepelaki na émission bozongisa bongo matondo na mwana mboka moro nzambe l'infatigable mutu akambi biso na caméra tobosali te bakambi nyonso ya CCTV Ralike ba oyo nyonso bandima ete émission lisolo banganga elekaka chaque 22h30 na kati ya Canal Congo Télévision soki Yesu ayete tokutani samedi prochain pour un autre numéro ciao bye bye nalingi bino mingi esengo na motema o mama likambo likokaki kosalama te o lisalami bamifiti bakangi monoko mama lisanga ya bayebi bana zai lisanga ya bakanga ya lwambo panko